bauta wana soki bozwi Genèse 15-18 bokomona mabele bapesa Abraham ezali kobanda fleuve Euphrates ti mer rouge nde esika mindele babongaki bazala esika ebongaki bazala esika même oyo Yesu ayelaki yeke kuna na Palestine kaka neteni wana. Alors sikoyo Pharaon asali ya ye réparation tango sikoyo bango bakeye pa na bango mpe bakoti niongo en Égypte parce que banyokoli Agar. Tango Abraham akoki te kokabona na Satan donc makila oyo Eve azwaka bana na ye bakoya bowumbu epai na biso soki nabosani te Genèse 12. Alors balobi na Abraham lokolo kaboli te banyama donc bosani bandeke bana no bakokende bowumbu na mboka bopaya et tango baye na bokambemi toujours ya roi esengeli bato bacomprendre eloko tozoloba na bango na bokambemi ya roi donc Pharaon ya mibale parce que bapharaon bazalaki ebele sikoyo baye bowumbu epai na biso donc na bokambemi ya roi tokomisi bango baesclave elingi koloba ke esclavagisme oyo bango baye kovivre epai na biso ezalaki institutionnalisé ezalaki te ke bacitoyen ya mboka bake koluka baesclave na bango te me bokonzi oyo ezalaki wana econsidéré bana Israël lokola baesclave donc bato bazali na ni droit omoni bazali kaka na devoir baza na droit te bazali kaka na devoir exécution sur l'exécution bako réclamer droit te. Ok tonyokoli bango bongo bazongi epa na bango tango tokomi na période ya biso kofuta niongo omoni tango bango baye na 1490 parce que bayaki na 1482 voyage ya Diego Kao ya liboso azongi ake kozwa missionnaire baye bazoluka nini baatteindre kaka roi ozo mon objectif parce que bato bakomprenaka te ke roi arepresentaka nzambe na kati ya mosuni ndenge président arepresentaka nzambe na kati ya mosuni omoni soki soro ya mutu ezali na maboko ya nzambe sur le plan spirituel parce que nzambe lelo soki abi okokufa te okokufa te soki okokufa bongo président de la république aza na pouvoir wana te il a ses pouvoirs parce que physiquement président pas koki koloba boboma mutu wana ou bien botika ye botongele ndako ou bien botonga te ozomona. Ok yango wana baye balukaki kaka sommet ntango basali makasi ti roi Nzinganku aye kondima kozwa baptême le 3 mai 1491 omoni mbala moko tobandi siko bowumbu or bakoti na 1400 bolimi simfumu alors ça so bolimo la biso malamu donc l'ère bauti na Afrique du Nord siko ancien pharaon ou abana ko kamba azalaki ko régner déjà en Afrique centrale azalaki ko régner na moni tango tosali ba migration tolonga na Égypte tomati Nil te ko vivre ressources en Afrique centrale le tomati to kitite mais tomati mai emataka ngomba te mai ekitaka kaka soki touti na Égypte po toya na centre il faut tomata tokokita te en d'autres termes il faut kobalola carte Europe eza na sud Europe eza na se na biso biso te toza nord biso toza likolo Europe eza na se bandeko balanisa c'était notre discours mfumu en tout cas. Bon, continuer alors, baptiser roi. Baptiser roi. Roi sur baptême, nyongo bandi. Boza komona ke baye awa na 1482 bowumbu bandaki te. 1485 bowumbu bandi kaka te. Lokola nanu batendre sommet te. Mais tango kaka batendre sommet endimeli bango ma colonisation veut dire esclavagisme bandi. Alors esclavagisme et bandi faut te foutre à 430 ans ti 1921 Fumukimanga Telemi. Mais tant Fumukimanga Telemi, mouvement des Alakini, mouvement des toujours politico-religieux. Parce que, alors, il faut qu'on dise qu'on va dans bon côté. De temps en temps, il faut qu'on dise qu'on va dans bon côté. Et il fallait un roi noir ou un président noir. Donc, mon Dieu a réuni la mabelle na bisoté. Selon la religion spirituelle, la religion africaine et la religion spirituelle. Ok, un étranger a coquille jamais qu'on régnait dans quatre mabele, il y a zaleli mo konzité. Mais ça le quoi le en Europe, basaka ka bango européen.
asiatique, bango na bango asiatique, barabe, bango na bango pe barabe. Alors que biso ce que tu vas vivre colonisation wana ti ndenge te ko koma lelo. Alors sikoyo toza ko luka lobiko. Tozali ko luka lobiko. Bomoni tant que en Amérique, on a toujours lobiko ndeko nga longola londo pour africain. Toke en Amérique, même awa, même na poto, pardon, en Amérique, esclavagisme est institutionnalisé. Donc, d'abord, pour vous comprendre, roi azalaki soumis na Vatican Sikoy. Roi comme kotosa Vatican. Roi comme kotosa Mindele. Donc, roi comme ye roi ne mutakoma ki esclave. Ya Mindele et automatiquement mboka na yepe komi na kacha boumou. Ok. Toke na Amérique. 43 règnes ezaka bango na bango Mindele. Et ici 430 ans. 44e règne tango ye mutumu a fait race intermédiaire, Barack Obama race intermédiaire. Bomoni nini balobi eza événement mondial. Parce que bayi komona ke na kati ya mosuni kaka. Or, tout ce qui est matériel est la manifestation spirituelle. Donc, quand ils ont mosuni, ils ont commis mon isaya, il y a molimo. Alors, si quand il y a mindele, basala kini, ba territoire otozanango. Donc, ma belle otozolo balelo, tozo benga Congo, tozo benga Angola, tozo benga Centrafrique, tozo benga Cameroun. Ezali programme ya mundele na conférence de Berlin il y a 1884-1885. Omoni? Donc, ils ont makanisi ya mundele, ils ont makanisi na bisote. Tozo ko vivre sikoyo na ba colonie ya mundele. Alors, tant que mundele alingi ko pesa biso indépendance. Donc, mundele aboyi ko pesa biso indépendance, biso to réclamer indépendance na biso. Siko mundele asali nini? Tant que ko réclamer indépendance, nzoka dépendance ya ba dirigeant politique. Baza ko dépendre na Vatican parce que la majorité simba ki ba institution wana ba parti politique bazala ki ba évoluer. Or ba évoluer zeli bato ba tangi basali moi évolution moke selon programme ya mundele. Ayebi ko tanga na kokoma. Selon évolution au mundele apesi. Alors bato wana bazala ki soumis na Vatican. Bato saka Vatican. Donc bazo to sa mindele. Spirituellement, le corps l'appelle physiquement. Tant que tu as indépendance, soi-disant, tu as indépendance parce que les dirigeants politiques, ils continuent à dépendre dans le Vatican, le corps à l'époque, il y a Roi Zingankou. Parce que à l'époque, il y a Roi Zingankou, Mundela yaki kolongola Zingankou que Mundela koti. Mais à l'époque, il y a Zingankou, babongola ki kaka destination, il y a makanisi ya Zingankou. Omoni? Donc Zingankou, azalaki na kati ya Afrique, azako kanisa sikoyo azilaka mitindo wapi na Vatican. Alors mitindo wana kosa na Vatican, ezotala bolamu ya population na yete, mais ezotala sikoyo bolamu ya mindele. Parce que ta mindele balobi bo baptiser, ndima ke population non seza la baptiser. Ndima te ba kombo ya mboka na bino ba bongola yango. Ezalaki na profit na ye. Donc botikeli bango basala bekol na profit ya nani? Na profit ya mundele. Donc biso siko foto bando koma selon mundele. Il faut to banda ko kanisa selon mundele. Il faut to banda ko lia selon mundele. Il faut to omoni. Tina lelo etikali bongo. Donc République démocratique du Congo. République ya Soudan, République ya Congo en face, République ya Angola. Aucun Angola qui écoute la zone portugais. Mais nana yaki na portugais. Est-ce que portugais botama? Ou y na RDC bazo ba français. Est-ce que français botamia? Donc continuité ya esclavagisme ezali kaka. Na Kenya bazo lo ba anglais, langue officielle. Continuité ezali. Siko to lingi to bika. Soki to lingi to bika. Na kozwa schéma oyezo azaki na mokura pour comprendre nango awa. Iso ya na Israël balobi akozala mokonzi lokola koko na ye David. Soki to lingi to bika na kozwa
schéma o Yesu azaki na mokura pour comprendre nango awa. Yesu azoya na Israël balobi akozala mokonzi lokola koko na ye David. Simplement lingi koloba nini? Lingi koloba ke colonisateur romain alongwa bongo Yesu a remplacé. Donc colonisateur romain alongwa na makanisi na ye. Alongwa na makanisi na ye mutu. Akende. Yesu Israélite na batu na ye batikala. Na makanisi ya judaïsme. Ya mokoko na bango. Alors si que biso na Afrique potobika il faut nini?